Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Bandeko nyonso o bazali ko se reconnaître ba Congolais, peuple congolais. Oui, je l'ai dit que l'air est grave. L'air est grave. Le complot est international. Tout seul parce que le masque est tombé. Ce que toujours le masque est tombé, c'est plus que nous on croyait que tu allais agresser par Rwanda. Or c'était faux. C'est pour cela que le masque est tombé. La fois passée, on a dit que tu allais agresser la grande puissance, notamment États-Unis d'Amérique, complice, France, Australie, Grande-Bretagne, Canada, Belgique. Bota la bateau yo bazobo ma bateau na est. Génocide ya Rwanda. 8000 morts. Bota la koma baseleli yango publicité ya kokam. Tout ce que biso to subir, bande qu'on a biso bazo kouf. Pas de condamnation. Bota la même na stade, le kola ba moni que ba supporter ya Congo démocratique. Bazana ba kaliko. Pona kotalis. Comme je ne sais des autres, Canal Plus s'est arrangé pour ne pas prendre les images. Chose grave. C'est pour ça que le complot est international. Pour na bango, milimu na batuezo c'est le bango le côté. Ce qu'ils cherchent chez nous, les alindés richesses na biso. Les alindés bomengo na biso des aliko intéressés bango. Cette fois-ci, peuple congolais, Kobandabo, Bazeli, Naba, États-Unis, France, partout. Bino Pekuna Botelem. Ce que tous en bino, même moral. Tous ceux qui n'ont pas bateau, ils n'ont pas bateau, sans pitié. Bazako corrigé, bande kokatana machette. Image yon soane bango bezane yango. Pour nous, bango isa koltan. Koltan ezana mabele oyo zambe na biso apesi biso. Isa ba mindelete. C'est pour cela. Son moni na yé pour la deuxième fois. Je lui pose à remercier d'abord. Pour comprendre le message. Et que bazana balabala et nous te le baki que to kusala baction ya rue wana za ba signaux ou déjà l'occidentaux il faut bamona ba comprendre qu'il y a un vent qui va souffler bientôt. Vent wana ndena za kwa nous c'est quoi o bamona za muke. Ils ont le côté. Et nous avons comme ça, bamindele nyos. Bandeko nyos bazo sa ambassade. Boye bisa bango ke mupepezo ya. Mupepeza nini. Na cadre éveil patriotique. Tout ça qu'on sensibiliser.
bafandi nyonso ya ville province de Kinshasa bamindele bakomoni biso bazoba te nayebisaki bino que quand même ça fait 26 ans tozalaki na 27e année yaye bokonzi eza na mandat te bawutu bakolomboka bazotelengana babengani bango bamindele bazoloba nini il s'en faut bamindele batundaka kame bawutu baza wapi mi bakoki kose préoccupe na biso mpo na nini soki bakolomboka bango moko bazotelengana ya Rwanda mutu moko te akozwa mabele na biso ata centime wana kaka oyo basalaki na Soudan oyo basali ailleurs lelo tozoloba bazalaki so na Centre Afrique bazalaki so na Centre Afrique te aho tozoloba awo bazali so na Burkina Faso baza na Niger baza na Mali likolo ya politique ya 2 poids 2 mesures 2 poids 2 mesures nebisaki bino ke na Sénégal bazo changer date d'élection à 5 jours ya campagne bande buyoki bruit tozoyebisa bino nini na cadre veille patriotique tozobanda siko baction d'envergure message a été entendu balabali bandi koyokana siko tozopase na phase ya mibale naza koanonsa mosikoyo phase ya mibale ezali koasiéger bambassade ambassade ya États-Unis ambassade ya France ambassade ya Grande-Bretagne ambassade ya Belgique na ambassade ya Allemagne na ya Canada à partir ya semaine tozobanda préparation ezobanda peuple congolais nyonso ça de façon que mon frère au rejoindre éveil patriotique vous avez déjà bien information à partir de lundi chaque ambassade ekozala liboso na yango ata 1000 personnes ndenge tobongisi soki eza 5 ekozala siéger na 5000 personnes 1000 personnes wana bazokase eloko ya mutu te ekozala bien encadré tokosona bakunzi ya la police pour l'encadrement tozali na kati ya constitution c'est la démocratie il y a ceux qui peuple a sepene eloko te peuple aza koproteste bandeko bakozala wana 1000 bozoya na tokosomba bitoko oyo bokolalela tokoluka bakita plastique oyo bokofandela mbunda bokobanda kobeta bambunda ezali bato bazoyemba tongo etani bomeleli ti wana midi ekoki
loso bolambeli wana bakoni na banzungu chaque bato koza na banzungu na bango ata 10 eza wana tozaka te na kobongisa quelque chose o bamindele bakolapa bomeli ti wana balambi akolia wana na moi na pokwa kafe na lipa biso tokolongo devant l'ambassade soki bango bazwi décision ya que M23 biso nde totiaki bino bolongo soki bapesi eloko wana te moto mosala ambassade akoya kota na ambassade te biso toza liboso ambassade donc ekozala toza na bango bobele bongo bana Kinshasa bozala mobiliser ya le tokopesa go ekotika l'histoire même bango bakoloba que tozo vivre quelque chose inattendu awo na Congo ambassadeur na bango bakoyebisa bango bozwa ba mesure déjà mbangu. Donc voilà eloko oyami ba yamisato tokoloba ngo nante peuple congolais bozala prêt likambo ya mabele ezaka likambo ya chef de l'état te abande koloba ke o siko bosala boy non chef de l'état soki aza wana biso nde tovotaki ye oyo eza lokola parlement populaire majorité populaire ya peuple oyo bakonsilitaka na référendum avant badéputé base prononcer botuna nanu peuple wana nde biso oyo oyo bauti kovote chef de l'état po azala chef de l'état toza komise en charge sikoyo trop c'est trop moto ako mboka moko te bandeko baboya na Niger baboyi un grand pays boye bamoni biso bazoba bamboka ya mike bazeli ko se décider ko se manifester basali ba manifestation pe ba décision minene peuple azeli ko se sacrifier vaut mieux mourir que vivre la humiliation à modèle la honte il y a parfois besoin de biso na ba pays mususu africain bande ko na biso mususu ke botala bazobo mela bango bandeko bafandika ka bazotala tozali ko se révolter contre le système occidentaux contre politique à 2 poids 2 mesures bato protéger Kagame eza bango tozali ko prouver bango donc ce qui nalobi que vous allez prêt c'est plus de semaine tozobanda préparation ezobanda makambo tozoloba ezali eza ba blague te bandeko bakozala soki tolobi ke tozali koassiéger baambassade eza bato bazolala wana bazolamuka wana ndenge bandeko basalaka na Algérie ndenge bandeko basalaka na Batunisie nde tozosala awa na France gilet jaune yuti kosala mauta bazaki na balabala pendant 1 mois jusqu'à ce que le parlement na bango azwi décision ndenge balingelaki nde balongwaki na balabala bamindele basakani na biso mingi. Alors donc phase ya mibale yango wana
bandeko bakozalwana bamitungisa te na tongo boza na quantité ya mapa bole botondi boza wana bolambi baloso na babiloko wana bole botondi basani tokolukila bino na bakopo ya mai mai ya komela bokozwa mwa gogo. Nous sommes en train de nous préparer. Moi, na nyos ya Congo démocratique, précisément tous les Kinois. Trop c'est trop. Total Sabang biso toza na capitale. Et sika l'ambassade de la Bango Ezali. Voilà le message au Topesmino Lelo. Nazali ko senga bande ko nyos ya l'église. Baction tozo sal et boy lusambu te. Pe lusambu et boy baction te. Ba Martin Luther King ba bimana balabala. Ba Desmond Tutu ba bundela Afrique du Sud. Lita ba Martin Luther King nde salaki que peuple noir a considéré les États-Unis. Awe pana biso tozana Simon Kimbangu a salaki lit pour le peuple noir. Pasteur Nyos sensibilisé bana nzambe. Tozana mboka moko comme dans le Congo démocratique. Même Israël a bundela kimboka na ye. Nehemia zo senga et pas ya roi que roi mboka na ngeza ruine tikana kende. Mutu nyonso alata siko souci message il est dans l'église nyonso. C'est pour cela que je suis venu lobaki l'église nyonso oyo musisa na ngweza Congo démocratique botelema puisque l'église oyo utena bapaya bazoto sa bapaya ndebo mona ka bandiko na biso catholique na protestant makambo yi interesaka bango te oyo interesaka bango ezali la vérité de Dieu po ba mindele ba pistonner bato awo ndenge monaki bakosakawa mukwenge prix Nobel mukwenge prix Nobel ba mindele bato alukuta toyo komonaka ezalaki nde mascarade po ndeko amona bongo sima okoma président omonaka esimbi te okoma président allez tous partis à est lukuta masque tombé ba plan news toza na cadre ve patriotique toza na tout polele otokolo banana ote tozali na information na bino nyos na mesa boy kije ya ve patriotique ekozala bao na ambassade des États-Unis bao na ya France bao ya nanine soki to kosala 2 semaines soki to kende 3 semaines soki to kende 1 mois tant que bango bakozwa décision ya ko yebisa criminel Kagame na ba congolais soi-disant ba traître que bobima na partie STT surtout quoi siéger banque. Voilà le message. Il y a que à partir de lundi bon me manifester tokozana ba tricot tokozana na ilamba ya pembe na mutu bisika nyonso na ambassade wana. Nous réclamons notre pays kimia bande beaucoup filming bakileta mingi tokola supongite o bato nzambe
bato ya nzambe ok bato ya nzambe toza na action wana sikoyo puisque nayebisaki bino ko éveil patriotique eza lokola 5 ans ya église de réveil 5 ans ya église de réveil 5 ans ezali branche na kati na église de réveil tikete zambe na nguya tikete oyo asala lola na mokili aleka liboso na biso comme guide ayoka kolele ya bana Congo amona makelo ezotanga amona injustice ya bacriminels occidentaux zambe wana asembole loboko na ye na kombo na Yesu amen. Debout